TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene. Mosusuti na kolanda. Bobele sinzela na yo. Nanyala kisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusuti c'est yo Yesu. Zela oyo ekosaka te sinzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai ona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobele nzela na yo. Alléluia. Voilà, mesdames, messieurs, on est venu ici à Lemba, à l'orphelinat Eden. On est venu visiter les orphelins sous l'aide d'une maman depuis les États-Unis. Elle a pensé aux orphelins. Nous voici venus en Célie. Bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes fatigués? Non. Ça va? Ça va bien. Vous avez déjà déjeuné? Oui. Ok, d'accord, on va parler. Nous sommes la fondation. Ah, merci beaucoup parce que vous avez vu déjà. Souvent, tu as awate, hein? Oui. Lelo toye tobi to kanchabi. Nous avons maman moko depuis qu'il y a poté depuis les États-Unis. Maman, kombo maman Mimi, je pense, c'est kombo kimite maman Mimi. A kanchagi bino habite na ya na otabi na insista bi parabi na Lemba. Place au Kenya na Lemba wana. Ya on tobi mbo to yo otabi no. Mam ki atinda inde to sombi blo oyo, to sombi semu, to sombi loso. Huile, savon, sucre, savon détergent et poussière. Vous savez, Nango? Vous savez lire? Merci beaucoup. On est venu avec ça, c'est pour Nago Talabino. Je sais que Boana Bino bien. Ah, tu comment Banaboni? Maman qui est au hôpital, ici, on a bien qui est au hôpital. Pour ça, pardon. Tu comment Banaboni? Oui, juste tout ça, Banabaza 67. 67. Oui. Oh, Babeli Boni. Babeli, en tout cas, plus il y a 10. Hein, pour maman qui est à l'hôpital? Pas 4. 4. Mais ils ont période, il y a un pépé, les gars. Moi, je grippe aux ça, moi, nini, et à moi, il y a bien, hein? C'est une maman qui nous a envoyé, elle avait envoyé quelque chose. Nous sommes débrouillés pour que tu aies un la vino. Et peut-être, tu as moi, enveloppe, banata, moi, ndunda, le lobalia, et sunga. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la maman? Bon, ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Vraiment, c'est pas la première fois pour la Fondation Rabbi Mavinga. Avec tous ces enfants qui sont là, Yebi Fondation Rabbi Mavinga très bien. Avec tout ce qu'il fait, passer de temps en temps, faire des actions pour ces enfants. Alors par rapport à ce que la maman a fait, en tout cas, nous disons d'abord merci au Seigneur Jésus. Puis c'est ce qui y a assis moté à mototé, moutakoy kosa abola moté. Merci Minginaye, merci Mingina maman. Et nous demandons au Seigneur Jésus de les bénir abondamment. Puis c'est ceux qui ont à Pambolami, tous ceux qui ont à Sali et Zalamouké par rapport au Akosa Lissus.
Vraiment merci na komba Yesu Masia, na komba Maman Esther waza mukambia bana nyonso, pe na komba bana nyonso to pesi mama merci nkola pambola ye. Merci na Fondation Rabi Mavinga, na bike biso na bango tozala de temps en temps. Kola pambola bango pe. Merci beaucoup, merci biso. Les enfants acclament, merci pour ça. Nous passons à Maman Chiyamba, merci Maman Chiyamba. Les enfants vont parler. Qui va parler? Eh, vous n'allez pas parler aujourd'hui? On va parler, tous vont parler. Moi je commence ici. Bonjour. Bonjour. Obed. Nani? Obed. Obed, nde to tab no bosali onde. Osepeli. Obini na mama watinde bino bilo lelo. Ah, Obed n'arrive pas à parler. Yo Kimi. Anga ya ba Okima koloba. Kama na nga loba na ya yo telema. Ta ya loba na. Kombo no nani? Mathias. Nani? Mathias. Mathias olobi nini mpona mama oyo akanti bino lelo? Merci. Merci. Zamba pambola. Jamba pambulaye. Merci Mathias. Qui encore? Qui encore? Emma. Emmanuel. Nani? Emmanuel. Emma, tu olobi ni Emma. Merci. Merci. Ta muta courage yo atelemi. To betele na maboko. Ta courage yo. Comment on a? Crispin. Obini ni nde to yota bino lelo. Merci na bino nchamba pambola bino ba se bino susu ebele. Apesa bino makasi, apesa bino makasi boza nti koya kotala biso. Merci. To betele maboko. Voilà, merci beaucoup. Toye lelo otala bino et merci na batu nyonso bakanisaka ba orphelin toza a na Lemba précisément na kama numéro 20. Toya otala ba na biso awa baza bien. So toye awa to sukisaka na to banda na losambo to sukisa na biso na losambo iza mabete. To sambela te. To sambela. Tata ba orphelin nani? Tata ba orphelin nani? Nzambe. Nani? Nzambe. Nani? Nzambe. Tata ba orphelin Nzambe. To sambela abatela biso abikisa ba bazobela abatela biso nyonso asunga biso, n'est-ce pas? Apambola pe bato batinda bino quelque chose, apambola mama oyo atindi lelo, apambola pe Fondation Rabi Mavinga, n'est-ce pas? Nanya ochanzembo. Nanya ochanzembo. Yo yemba. Yo yemba. Zemuni. Yemba. Adona. Ese boyo kanzembo yemba. Dini. Nanya ochanzembo. Muto ochanzembo zati. Nani? Yaka. Muto ochanzembo yeto sambel. Yaka. Ali. Achanzembo da? Ali, ochanzembo nini? Jésus, tu es mon sauveur. Je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui joue est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'affaires. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, les fleurs de Jésus sont heureux pour toujours. Oh, Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui joue est grand, sois toujours près de nous pour nous
éloigner de Satan d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras d'être cherché pour l'éternité. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous qui t'aiment et qui croient en toi sont heureux pour toujours. Oh, oh, Jésus, tu es mon sauveur, car de ce qui est mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Topesi Nzambe merci, tobondeli abatela biso, abatela be bazobela babika, abatela pambola pe bandeko bazokanisa biso, apamboli Fondation Rabbi Mavinga, apamboli mama oyo atindaki biloko mpona biso lelo tobondeli. Oui, nous allons prier encore. Devant nous, il y a les histoires qu'ils ont apportées. Fondation Rabbi Mavinga, Nanzela, ya Mama ou Atindi Biloko. Biso tozo bonde la Nzambe kosenga assistance en kolo na source ya provenance ya Biloko oyo. Yebisa Nzambe apambo la source ya provenance. Apambo la yango vraiment en fait que au retour to yebi ke bakozonga pe na ebele pona koya ko assister biso tombola mongongo bondela. Apambo li mara. Cette prière, nous allons la dédier. Tombola mongongo, tozo bonde la pona destinée na biso. Soulevons tous nos mains. Prions pour notre destinée. Père, je te rends grâce parce que tes paroles sont destinées. Ta parole est claire. Tu connais les causes que tu as formées pour moi. Manger le bonheur et non du malheur. Pour me donner un avenir d'espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir est tout puissant. C'est quoi je peux me blâmer. Parce que c'est Dieu destiné pour moi, nom de Jésus. Seigneur, je crie cette parole et mon de l'honnêteté. Ta parole est claire, comme nous devons te suivre sur aux anciens au nom de Jésus. Je calme mon cœur sur ma bouche, je déclare ça. Je déclare que mon témoin de nous voir de nous laisser la connaître et les juges de bonnes choses. Je vois On acclame très fort. Baksana Moulolote. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On était venu vous rendre visite. Kagote abino nzamba pambola bino. Apambola bandeko nyonso bapesa biso confiance de sorte que toya awa aza na bino. Na otikela papa mombo mwa mke et sunga biso pona somba ya enveloppe te wena pesa liboso caméra ezate et sunga biso to somba ta mwa pondu lelo to lia. Merci beaucoup. Merci hein. Merci. Merci beaucoup.
Business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, c'est la Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV bokomona makambo ya minene. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na luxe yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu deja na ML de Paris pokuna o kozala samsi ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si aux allez na paradis, aux olota ndoto, aux sakana bana ya mindele. Prix abordable. Na ebisibino $25 ya pamba. Séjour non ki toko na kini sans problème. Ngongezate, mulunge pe ezate. ML de Paris souka. ML de Paris ki toko. Au numéro réservé, benga ba numéro affiché au sa réservation na yo. Okoya na bana. Appartement il y a 2 chambres ezali, appartement il y a 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place à mutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa oza à l'aise. Koluna ten, désordre ten, ML de Paris kitoko. Boti kana yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te bon niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non. Au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na ebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na ebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo et bongo soki o mati na balcon engaye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow.
ya bolingo asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te akengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Bala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata. Kolozwa lokumwe kikambo mwa elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa pe lokola yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé likambo mwa elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa pe lokola yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, oya ngande nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus. Otala masia iwana zalikoya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Otala masia iwana zalikoya Otala masia Yesu iwana à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Mushinga mugole yebo wani shabana wanyo Nikula nkula wanye Mkokolo wa mai matoge Yepanda ndila wanyo Igwaja mushinga mugole yo Zambo ya zara kamisa tote mi barete mi tano te minete moto bate sambo tempe liboate uhuma azara kaka ye moko zambo ya mesana ko batra kangai abatra kangana butsu lokola likonzi na moto ya tambola kananga na moyo lokola nipata na kembo zambenga na kotatola seyo ye bala ba profete ba kufa zamoyo zambe mosu de biso to kotombola soki yote nchipinga wa bala zambi wani meme zambi wani memo zambi wani
mitango ya kokomisa mokonzi na bakonzi basantu boza wapi Église Corps du Christ boza wapi bana serse GRC pusana yesu alingaka boye est-ce qu'il y a des milagres awa tokoyemba te bilela yesu na ritsi boyo kaka nalinda ndamura mawete ale bouge ayaya bouge